beaucoup bana poto bana mokili momba toujours no de Sarabino chaîne abino Congo Winner TV chaîne au santé Jésus Nzambi batala ka chaque dimanche lelo eza lelo toujours babi mère boss Sarah Kabundi la prêtresse la Cléopâtre na Londres 0044 babi toujours nene Sarabino ka il a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée balobi toujours tozana matanga tozana sango kaka tozana ba makambu o lelo zo lekela biso mort ya mama Chako toza lelo na artère ya mama Chako papa Bokungu o ba tourner qui dernier film ya mama Chako donc il faut lelo expliquer ba fan tout o bazo benga l'air fois mama Chako matanga ko bima mukolo nini mama Chako programme ça ndenge nini mais nazasko lelo na artère ne papa Bokungu expliquer biso ba réalité nenge tina liwa ya mama Chako merci beaucoup na ba fan tout bolinganga double Rolex balobi Jonathan Ngaya caméraman de guerre 45-47 mutabunda bunda ba guerre banini balobi galon s'impose soi monteur international Koko ya Mobutu toujours neza la ka émission na biso mbanga na mbanga international donc eza passi toza toujours na souci ya mama Chako parce que babi tozo lela kaka mama Chako tozo lela ka puis actualité za kaka mama Chako toza déjà na papa Bokungu bonjour papa Bokungu bonjour double Rolex Arabi double Rolex to lela kaka papa Bokungu lelo to yambio na émission na biso mbanga na mbanga tobi ke papa Bokungu bras droit ya mama Chako papa Bokungu artère ya makasi sokazo jouer rôle ba papa a carnaval no bien mais mukolo papa Bokungu yoka kisiko ke mama Chako akufi etake artère ya mama Chako bras droit ya mama Chako et ça là papa Bokungu ndenge vraiment na rôle bandeni na rassemble ki nyonso ya bolamu nyonso mama na mabe nyonso mama na soki on a seconde na sataki le rôle kake moko beti na kati ya mutu na nga don na kokaki te na mona na tsaki tembe na keti na HJ na komia na hôpital na komia na biso hôtel de beke 50 to kuma 50 hôtel 50 retondi bake na kinoise ala neti kinoise tona landi boye ko kitanga na kitelo liboso ba mbenga na caméra c'est que maman pena kufiko na no mona ba je na palais pas maman na mona résidence ne pena plein ya grave ma pena oui maman pena kufi donc eza liwa ça mene mutapesa ki nzambe pe mutazui. Merci beaucoup papa Bokungu alobi eza liwan ça mene mutapesa kanza mene mutazwaka toujours eza passé ko perdre des artistes minene ya mboka na biso ba mama Chako ba kufi ba dadi kitambala ba kufi ba te bele bazo kufa kaka donc ezo sala biso passé tout comme on a ba publication ba te ko publier ndeko na biso papa Mbata Siala en tout cas ba ndeko vraiment ya poto en tout cas ba diaspora beaucoup de respect to longol non chapeau to senga bino vraiment bandeko o bozo mona ba bembe artère na akufite artiste na akufite o bozo sala ba publication ya bato ba kufi mais mutaza vivant en tout cas eza bien te bandeko na biso ya Facebook en tout cas bozo sala makamo eza propriété comment na yo oza vivant bazu photo no ba na Facebook ba publier yo ego salo neni tout zala na bolingo biso ba congolais to e baté ba comportement mi tout na biso zo sala te bino tamsu bo mo nango bien bozo publier ba blog bon mais biso bo e baté ba passer zo ça parce que ba maman Chako baza ba maman o ya biso baza ba maman o lelo ba cadre biso pe to leka na ba groupe wana donc ba sala trop pour na mboka na biso paso biso zo sala bino bo mo na honnête ba plaisir de ba comédie bazo kufa bo mo na honnête sengo mais et zo sala biso ba ndeko o bozo publier ba photo ya bato mutuna na kufite bo publier la liboso ya Koko Bilali car na ba publication avant maman Chako kufa et le qui ana bo publier sur la photo Mbata Siala donc botika biloko wana ndeko na biso pa Bokungu komona ba ndeko na biso surtout bato poto ba diaspora mbasala biloko wana trop ko publier ba photo ya ba artiste na kufite okopesa bango message nini bon to ebite soki bayebaka basolaka na nzambe po bayeba liwa na biso ba comédien to ebite biso soki to sala bango pe nini to ebite ka bango mutu afula biso ka bango pe mutu akitsa biso ka bango pe balukela biso liwa donc to singa na bango soki moye ko ozala
bosse organisé na bato balinga biso bomoni moto apibile lo abongo bafundi ata na justice poko bebisa dignité ya moto asomba ngote personnalité ya moto donc tozomona mama na pasa oya Nigeria asali matanga na pa na ye wani ni idole ne mama Shako siko biso awa isinge sanga pasi komona kobenga na biso na matanga tovani bona matanga moni ba JP bokanga bakiti bokota batema ba kontele biso babi ba policier ba komi na niveau ba kati banderole ya mama Shako tozana ba image to filmer ki on a Congo winner to moni saïsa ya lobaki ba papa Masumo ba lobaki comment ba policier mboka na biso vraiment to sola pena logique mama Shako artiste ya muneno vanda pena ndako otala mama Shako otala ba mama Linga otala ba papa Kwedi otala ba ona ba groupe Salongo mais yo peno moni mama lokwa mama Shako ata ba pesi loi eza matanga na to biso tuto oya eza la mutu ovanda na kwe Mario Lupango eza na ngambo mais toza na biso na ngambo bino mo bo pesa bolobaki na loi ke ba terrasse et cha musique te tant ovanda na ba terrasse wana eza to okabola sango ya mawa ya mama to ovanda to ke ba misana biso to sabo metango comme ba 16h 17h to kenda to wana to vandi to zo ilandela rendement ya makambo ya matanga ya mama mais ba policier ya mboka na biso bo comme na niveau ya ko kata banderole papa bokungu tango mona ki ba kati banderole ya mama Shako etake artiste mwana ya mama Shako esala kionde nayoka pasi natale valeur ya mama na mboka amoni ba policier belé ezala ba policier ezala ba officier respect na chef de l'état même chef de l'état yemoko son excellence Antoine Tshisekedi papa Félix anota la mama à TV anota la mama à TV maman bani banana ba TV tek lelo to comme la TV charisme na fani musika na ofina télécommande to nota la mama à TV kota la mama matanga na ye ko panza batu na leli to akomi siko ko senga pa mokonza mboka emso ba no sana na absence ndenge président azalaki te azalaki na este na beni emso ndenge président azalaki na este na absence na yende ba sala ngo valeur mama na mboka tobungisi moko ya ba généraux ya ba artiste comédien ya mboka oyo batikani mabi peno na mama Linga siko na présence na bango ne bazana vivante ba sala mundeko na bango bongo et puis balobi tango ba mama Linga basiliki ba papa Masumu basiliki ba policier ba parvenir ko swana na ba artiste un policier oza pona peuple un policier oza brigante un policier yango mboko ngo boko mozongo ndengenini un policier za et puis batindi bino boya botambula place matangeza bo sécuriser ba artiste bino boye bo bani ko cha trouble et puis to filma bino na kata chaîne ka Congo Winner TV donc tozalaki wana ba Jonathan Ngaya tozalaki wana na ba Gelor s'impose soit monteur international mais esalaki biso pasi message ni no kopesa bango papa bokungu la police ya mboka na biso pour trop c'est trop policier za pour na regarder public surtout biso ba civil tous en gare républicaine où les JR on est à gare républicaine tous en FARDC où les lois on a Kimia na kata est tous en la police est pour la biso peuple la police est pour la biso peuple surtout à la centre-ville on a posé la police pour sécuriser biso pour la sécurité ceux qui bino comme insécurité na biso des amabe makasi biso to ba artiste toujours défendre mboka ne bino bo défendre peuple ne biso to défendre mboka to mali bana mboka image na biso suka ka arte image bimaka même si na ba pays où eza ya biso te toujours c'est pays ça ba to défendre drapeau ya mboka Maman Denise président de la République gouverneur de la ville de Kinshasa papa Gentini Ngobila Bukumes na biso ya Kalamu JC Kadima papa JC Kadima ozalaki pe jour wana ozalaki kuna oya kotala biso olobaki oyo nga oloba même aloba yo olobaki baseli yango te ba respecter ote secrétaire des droits pour tout ça l'état des droits na ba policier wana ba image etamboli
toyoki dia président azongi président olobaki état de droit ezali Maman Chako Jackie Diala va saboter. Bon, ce n'est pas vrai. Tous les là, biso to abane à groupe. Biso banane oyi atiki nengi sans souci atikaki groupe nengi maman atiki biso. Ba ko fait même moi. Ça se ko fait le 23 juin, maman ko fait le 15 juin. Papa baye ba ko respecter biso ba artiste. Bo biso ba to tikali vivant. Ne bembe na biso ba ko saboter biso. Tout éviter. Tout le monde est à présent. Où est à présent, tout le monde a déjà malheur. Tout le monde a la douleur, tout le monde a sous un sabotage au bas à la biso. Artiste à sa colonate. Artiste à sa colonate. Biso to sait la bino à propagande. Biso to kota studio pour na bino. Biso a to sala ka pepe linga bino. Pas policier. Pas policier. Biso to sala ka pepe linga yo. Ce que biso to commence à propagande à ma bien vers bino. Et comme la guerre civile, n'est pas policier. Tout le monde est en mboka local les gens kimia, tout le monde kimia et kende. Tout ça pour ça maman Chako allait la ma bien, n'enge ba artiste musuba le la maki. Maman Chako azamu tete la, ndego ya papa Wemba. Organisation tout ya papa Wemba non ça la maman zalaki na kati. Vraiment organisation ya ba tete la, botikate tout le monde a bozo yaka bo soutenir biso. Artiste à comédie, tous à division, tu commis division écoti, tu cabani 3 parties. Artiste na ba ebanité, artiste ba ebani ba ke koto na koto. Suko biso bato to ebanité. So on a biso ezara. C'est besoin pour ça ma ara Congo. Bouma a Congote, s'il te plaît, toujours senga bino à mikolo bo ali boso na biso. Bouma a Congote, tous en abomoko, to moni division na matanga ya mama, division ya biso ba artiste comédien, na moni division ya makasi. Boka bonate, tous à la ini, tous à bana tata moko. To kende liboso, to landa par exemple ba Nigeria balandi biso, mais tala bango ba développer biso to tikali. Président Masumo, Mama Losanjo. Mama Losanjo, président Masumo. Biso na to zelo komoko. Boko zalate oyo koto na oyo koto te. Biso na to zelo komoko. Bosanga na bo créer ka ba stratégie na ba artiste oyo batikali na sima. Génération ezokende. Mama Chako salaki carrière na e akei. Génération pezo ya na sima. Et ça la carrière nango. Botika division. Division eza makasi, niveau na biso artistique, niveau eza makasi. Division na tubo yango. Merci. Merci beaucoup Papa Bokungu. En tout cas, epesinga mawa komona ndeko na biso artiste ya Mama Chako, donc esalinga mawa vraiment ba artiste et comédien to lo barango mettre fois na ba émission na biso na ba TV boluka kanini. Artiste amuki azalaka te, artiste amunene azalaka te, biso tout oza ba artiste. On se comprend, biso tout oza ba artiste botika division eza bien te. To ye wana po bolakisa biso ba orgueil te, bele bo salaka wana na lo ba eloko wana med fozu mo mutuka noko loué, oye na ona matanga mais lobi nango ba komona ngote. Eza complexe. Nga double Rolex na ko tambola jamais na voiture muninga, ya prêtre mo bo na tambola mais lobi nango ba muninga na makolo. Eza complexe. Il y a un bino artiste comédien donc bato belé bato bino ka ba bino ka na ba marque moko boy ke ba misé tout monde ba misé na biso ta ba misé ba valeur ba pesa ba mon artiste comédien qui pas prêtre mobo on la peso $100 on peso $10 pour nini bozo se comporter mal. Bokunga lobelo mo eza très capital bo kabula pourquoi Mama Chako o akufiwan et ane belé ku tutamsu Mama Chako tanga zaki vivante bo ando so la te bo ando ku pousse na ta pembeni mais lelo na matanga ne bozo bima lokola bino bato Mama Chako. Toiba Papa Bokungu babandina Mama Chako lelo te ba totala ba image na bango botika e mutema mabe botika mutema mabe ba artiste comédien tozolo balikambo tozo beta basedi Papa Masumu oza leader tika ko kabula bato na mona kiango na yiki na matanga Mama Chako tozala na matanga Mama Chako tozo mona division za makasi tole la Mama Chako ne sengo to kunda Mama Chako ne sengo parce que Mama Chako azalaki ko kabula te.
to continuer ko sala be mission to continuer ko lobela parce que mission mbanga na mbanga double rolex to zaona pona ko lobela po to banga ka l'état so muta sali mabe to ko lekelo ne TV to ko gangela yo to ko expliquer yo parce que trop c'est trop ba comédien ça so ba mfutsima so nini bo luka nini totika orgueil totika mutema mabe et ko sala biso bien pa bokungu lobelo au moins très capital avant to ba émission bi ke bo betaki na mama film moko ya suka po bo tona ki on na lupango place tozo sala ba émission film ngo ezalaki nini et puis ba meilleur souvenir tant bozaki na mama no chako ba meilleur souvenir na ba mauvais souvenir ezalaki nini na mama chako parce que ba bi mama chako azalaki mutu ya bolingo. Le meilleur souvenir est pour maman. Maman tigale sous la présidence du mouvement. Maman a tiré déjà a tiré le président, ou le président Didier. Président Didier. Oui. Lukusa Tazuma a tiré le vice-président, ou le Jomas, ou qui acteur principal. Il y a film où il aussi là. A tiré le sous ou la coordonnatrice, ou la Kerr. Atie biso Oeza Dispiner, Oeza Charlie, Atie Ngamoko, directeur artistique, chef en répétition, réalisateur, Aye côté la biso conseiller ya mouvement, Oeza Mama Beya Oazaki bras droit nae, kotambo la partout en notamment nae, Aote biso social, Oeza Maman Océan. Donc pièce autour ça la qui ingratitude. Ingratitude. Pourquoi ingratitude? Nga cheka mutema mama lobité to tonga ingratitude. To tonga ingratitude par rapport à nini ya mama mususu ezole kaka na mukili. Ti afika mezi to ça ben ezali pena bituma makasi pièce on. Bato ba beli bato kokufa pe bakufi. Ndetinga na kufele mwana. Kufele mwana mes condoléances na papa Bokungu. Film ngo to ngito yeba bokati ngo to bosilisaki. Mama pena 600 tina suka. A 600 tina suka. Ba image wana ezali pa Bokungu. Image ezali. Mama 600 tina suka lundi ne to sala rep na kenota la bisingate. Kosi sa komana scénario te mercredi poto tourner poto cha fin. Fait na suka on a joué na voyager. Et là on est en souci donc ah ba kino ki azo voyager bana poto bolanda et là mama chako alobaki na papa Bokungu eta que metteur ya scène ya groupe et puis chef de répétition alobine que basa la fin ya film ingratitude et puis azo voyager abi tout ça fin pour on voyager ko commencer na yo bongo te ingratitude ça beaucoup plus pa ya Joe yoko ke non ko ta famille non ngabité mama ko lobi boye na ozela yo oya to commencer na yo mais que dans un jour on a tout vendu à Pangwa tout vendu à tout ça maman ti 14 maman et banda au tourner banda au tourner tableau le bité kata tableau on a expliqué maman te tableau on a boye singate pour me mango boye pe ça la bien peut signifier na ba tableau mususu oyo ezaki ana oyo pe c'est ça bien mais pour ba ça sou boye tout ça les tableaux on esili mama beninga yaka bana nyoso ba yaba kangane photo zo boya kangana na photo te boze ngana kufa botika na coupe langa boze la kasna voyage na sabi no surprise na voyage ah mama lo baba maboye po na habité kisanga mona yebi yo mwana nga asi cameraman kanga biso photo akanga biso photo to bimi banda to komisa na yo aye moko atelema banjo digishango adirija le bomoni ba dirija kaya omoni ngana zoni ngapena oyeba musala poza la pena don dir na musala ngapena lingo yeba musala ko dirija boyete tela bato batonde belé ah bino pena boyeda krisate krisa boye pena bato batonde belé msazo dirija bo amona bato te bo bengana na bato pesa kaya seno pesa kaya seno asiso dirija singanga na kei ayo benga mabe ya ayesima mabe nga ki bato ba c'était mama boni sukoto ça na habité lundi validation à pièce le quoi tout ça puis fin dimanche lundi validation à pièce dimanche tout c'est fin lundi tout est répétition on a bien maman ya mbate na bien mabe ya minga to na ya ka siko président yo benga mabe ya ote na ya ka siko mabe ya ki asaki pena leste ay singa ko yebisa bato te maman pena za grave taninga komelinga maman lo bate mais akomeli mabe ya kinde répétition mabe ya biko yebisa bato te tant aussi si émission
mabe aki ngape na ki pour mama tina nga place mona ke tourner ba benga ki ya be mona ezate mela tini mo ananga ayo présenter ngeza bilo mo ka internet nalali ba 7h na suka bilama na ko kate na bimina coin tona bimine ka to kuta na bino ko bimala na bimeze ba 8h40 na kuta na masa mo bibite macha wa kufunga rien Zanga ba publication ne ba publier. Esi bango ezanongo lipasa na ya kufaki. Mususu bazozo msazumsongo kaka. Ote macho akufinga mona nga ba black na koti na alpa. Kokota na kota ba voisine na biso bana macho akufinga macho akufina ndeni. Macho akufina malada linu ngabi mamona zongi malada linu. C'est linu banongona ime ndebo mi mama. Rien. La kisana onatala. Tant à côté, Nathalie n'a pas président, n'a pas président et l'homme a plébé. N'a pas président et l'homme a plébé. Nous t'as la bouée, nous mon abacté, oh abisso ya kuba là, kuna na HG. Nous mon est sérieux. Na biminga wanga tout en la gambela kaka. Nous vertige, mon a que luka lava sur lava pour lava zaki mon na groupe na biso. Ok luka et pour appeler ça information est-ce que ça solo ko bima na bima. La va bimika siko na moto ti HG. Moto ana ba moto aboyene na fute mbongo, amemanga ofele ti kinoise. Ofele. Azong singa ti na résidence mama. Na mona pena oui, mama kufi. Mais elonga kana senga bata HG. Hôpital HG. Hôpital ana HG. Mama ya ajuana boko longole 3000. Est-ce que bino na scientifique balakisa bino bongo ba scientifique so ba scientifique ne bolo ba comédie scientifique comédie kota bino ba scientifique soke zalaki ngai omoni nga yebite so nazaki pena mutu mo bona zaki ata soda ata nani ya ashijana ngana ya pena radio beta bino tu masasi pena kaka mama kufina ba star munene na mboko mama kufina ba donc ezaki négligence Maman niveau ya mama Chako mama zoyoka pasi douleur ba ki pété mama kufi na ba ya HG mama kufi 8h30 mama kufi 8h mais mutaki banda butu mama ibanda butu ayaki banda butu te biso na répéter to répéter 9h juste bana 9h mama longangi na ndako ne aketi kuna mama yakufa 8h dalala ki kuna alali kuna l'hôpital mama yakufa na 8h mama la balai sika mama na ba ndo ba saboter mama. Donc tu sais que nous sommes comédiens, moi pas comédien, beaucoup de bino hôpital mususu. Comédien mususu, je ne connais pas la maman. Tu kinda na nda kuna ye. Tu yoka oya lo baka yepeti lelo santé za na bien te. Tu so boya otanga kombo, baba kuna na maman. Tu sale émission spéciale où tu le bela pe comédien wana. Comédien na petit lelo santé za bien te. Ne boye baka ye so bomoni e boka moi. Nga kuna munene. Bana poto mama kufi tutikali biso mama tiki gouverner sans société mouvement académie des stars international etikali na makasi na biso soto lobby to kokate poza la desobe nazo bela kambela boza même producteur na mama mogijo poza la di kotika biso te zana biso tina suka conseil nyoso obono lobana biso toyoka to sela obina mikolo bolo baki biso to zalaini to zaini gupe kufate to tombola koma mama tina suka pesa suka mama jouer yango engatitidi ala recipe biso engatitidi Papa Kungu artiste munene na ebike bana poto balinga ko fo ba mono lelo jeune moi loko mo ba comprendre que na yambi papa Bokungu parce que jouer to ba yambake moi touche à ballon pe ba mona ke za papa Bokungu o ya banda jouer na Chako pour jouer na mama Chako za blague te pour ba mama Chako wana ba pesa ba devoir kaki beti division na monde ba comédien mama Chako Adieu maman Jackie Chako, qu'est-ce un homme prophète repose en paix. Maman, on koufi mukoro sans souci, pas koufa même moi sans souci. Même moi, maman, on t'oubliera jamais jusqu'à le fini. Maman, tu jana yo en cœur.
en cœur tuzana yo bana potu papa Bukungu adubi azulela bafani nyoso balingaka Rolex ngana sengi na bafani na ngati na sengi na bafani nyoso balingaka Rolex papa Bukungu yeyu ba contribution na bino babiloko nyoso bikusala pona nga matanga wakalatecha kubima piso basengi biso $100 na $100 na mwana moko na group $100 na sala kate musala ngate yati na boya ki kusenga senga e place oyo ya ntupema baluba o azulela mama te mais na sengi na bafana Rolex. Et puis maman Sarah Kabundi azota l'émission Mère Boss. Maman Sarah Kabundi oza ndoi ya petite sœur nanga Sarah Mboma Elisa. Maman Sarah Kabundi naza usenga tala nenge naza lokose yanzao bakoma kubenga nga yanzao na matanga na kangama ni loku moko uzumona lisusu bone na kangama ni loku moko mama numero nangeza 0 numero nangeza plus 243 82 77 35 393 plus 243 82 77 35 393 82 77 35 393. Oh wana nde numero ya ngamoko ya WhatsApp kumona ngawano kusolona ngawana papa Bukungu komerele ni yazileka zezi koka kimbangu pilipili potopoto matunguru ya yandemi ngana suka wana suka ba dédicace poto komi na suka émission déjà Jonathan Ngaya cameraman de guerre Deokanda balobi bossa mwana muke Deokanda sola basola yo balobi ba dédicace na papa Bukungu na ba fan pe balela au fort na poto bazotala biso mo ba dédicace yanga liboso na kubana na maison oyo ilatisaka nga maison mama Hélène na direction Gambela na Ingende kuna maison couture oyo ilatisaka nga nanu oyo lobiki papa Bukungu soki nazana elamba ya kutongisa elamba liputa oyo nalataka elamba liputa nazobima bogar pa mama Hélène na direction Gambela na Ingende je salue mon Dinamo Kambemba Dinamo Kabemba. Yo bobi Dinamo Kabemba. Ah, wana mutu nanga. Dinamo Kabemba na pesi mbote. Wana petite sœur nanga propre. Moi ça pembe. Dinamo Kabemba balobi ke kotoza na kata France. Salutation belé. Balobi yonde ozubom papa Bukungu yonde. Mikolo lokolo lobi ozana confirma na yebike tokusolola. Ya kusololese belé. Balobi DJPC de bon na kata fruit de sud. Tejipo bino nyonso bo soutenaka papa Bukungu tolobi wa salutation belé sans oublier Dame Yuka mobali ya pembe Dame Yuka masalanga moko azulela lobike mama kei bana nyonso ipene Pupuchi Lombo kotoza ba salutation belé famille Mboma Julius Mboma, Julius Masengu, Sarah Mboma, Nomi Mboma, donc Ngamoko Mboma, Bukungu Mboma, Zizi Mboma, bino nyonso Mboma, famille Mboma boze belé. Mboma nyonso na pesi bino mbote, e kupesa suna famille nanga lisusu Masengu. Nyasaka mulube. Famille Masengo Titi Masengo, famille Titi Masengo, tuye kupesa Mashi Masengo, tuye kupesa tulibi nani kombo ebusa niteme ezuya Kaski Masengo, tuye kupesa su Chris Masengo. Jiliti Masengo de na pesa kyo na kata Gabon, bambote belé na yebike mission na kutindelo lie, okumona ngo. Congo Winner TV. Na Congo Winner TV na kutindelo lie, okumona ngo. Merci pena ibelé, embonero d'Afrique, koto dozo sala bango ne ba pesa yebiso lupango pena to tourner embonero d'Afrique na avela nga Gilles Libaku, papa na Chris Libaku, dans mobala ya mama Keita. Salutation belé, koto boza vraiment na lingi bino mingi bana tu ya académie. Mes condoléances na bino. Merci vraiment. Chaîne combat chaîne. Congo Winner TV. Congo Winner TV Mama Sarah Kabundi sepela. Lo s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi. Lo s'abonner en tout cas. Pona ngai ko umone loko wana soki bimi sani ngonga. Ukrike wana men. Wana mpala moko usebone na kati na yo na kati ya Winner na kati ya Congo Winner TV.
Congo Winner TV nga na kusabone na yoki posa na bwaka na sentelele na bwaka na sente na yoki posa kubwaka na sentelele na bwaka na sente lo s'abonner na Congo Winner TV lo s'abonner na rubike mbango kuna iloko za zero. Merci beaucoup Sarah Kabundi la Cléopâtre Oki Papa Bokongo artiste ya munene yazaki pembeni babi bras droit pene ya mama Chakou grand bossé na tala ba image ngamo na santa pena kazana a bana poto bo soutenir artiste puis bo soutenir groupe ya mama Chakou Académie des Stars toza wana dans ba numéro pesa wana soki bo bengi boyeba ke message pe ko comme Papa Bokongo parce que aza mutunanga to solane bien puis azana batalane ebele après c'est l'homme à son époque Irsil Osolani mina France na pesi mbote na pesi mbote babi Alvin Benzema garçon salarié na pesi mbote Jonathan Ngaya caméraman de guerre 45-47 et puis réel balobi yemoko banini galon se poso kwa Mobutu monta kitoko banini toleka bo s'abonner ebele na Congo Winner TV bo za la décité tacos à la prochaine.